Bandeko balandi ya émission na biso mbote mbote sike ezwami bino esengweza ya biso kokuta na bino na numéro oyo ya émission na biso tobengi bongo bonzambe pe misala eza émission oyo chaque fois to présentaka yango elongo na bandeko tope la benga bango bambiaka oyo tosaka équipe munene ya bonzambe pe misala toza awa bongo tokoyamba invité moko musala na nzambe moko tope moyembi na nkolo na ye tokosolola makambu ebele kasi na kozala na banani naza elongo na bandeko na ngai bo momesano to mesana toza kotona Yves Pan. Voilà. Bonjour Yves Pan. Bonjour la bande connue, je suis à de la fois télévision, aussi à Super Promo 243 et pourquoi pas il y a Eco Monde. Donc voilà, on est toujours ensemble. Donc c'est une nouvelle équipe Oyo. Tout ça raboika pour la Kumisa Kolo à travers l'émission Oyo. Il y a un moment où les tout ça maman Nabiso Esther donc Nafa Nabiso Junior aussi tous ensemble. Voilà, ça c'est bien. Présent Mpandi Kotan le boko nanga mobali Ndeko Junior Moyowabu président. Merci beaucoup Rabi Mafing, encore une fois de plus je suis très ravi na bande connue sur de la foi TV et aussi Super Promo 243 et pourquoi pas aussi et comment de Sika Obo Mesana vraiment ming comme on est ensemble. Merci aussi d'inviter na biso ma master. Ngana zobumba bino bofongo des Nzungu. Voilà, nene c'est une émission lelo beaucoup monde na ba chaîne YouTube belé ezali bongo oyo en quelque sorte des équipes nationales. C'est bo moni ndeko Yves Pan, bo moni Junior Moyowabu, bo moni ngamoko wana les équipes nationales coach Benga Telemi Mupandi bo banga te makambo bien zali. Invité na biso lelo ezali nani? Invité na biso lelo ezali maman Esther Yembe. Maman Esther Yembe azali boso na biso. Bonjour maman Esther. Bonjour papa Rabi, bonjour papa Yves, bonjour papa Junior. Bonne santé. Ah Nangola Yesu Masia Nazareth, ça va par la grâce de Dieu. Maman Esther Yembe moyembi na nkolo bongo évoluaka na centre évangélique de la foi en Christ boyembi maman Esther aote ko bimisa album tope lisanga ya ba loyembo oyo tobengi na kombo ya Attends les cris de mon cœur milulu minene ezalaki na Apocalypse 22 autour ya piscine wana bandeko bayaki ebele toyembaki tobinaki pona lokumu na nkolo. Voilà maman Esther azali wana et c'est mon nini na sortie ya Attends les cris de mon cœur. Merci vraiment papa Rabi Mavinga, na PC merci na notre Dieu le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Vraiment na koki kozala ingratité devant le peuple de Dieu. Bana nyonso SFC, bana Codef, na PC bino mbote, na PC bino merci. Na oyo nyonso bosalaki na participation na bino physique, spirituelle, morale, na nyonso kaka oyo ezaki bosalaki na PC merci. Vraiment et c'est parce que Yesu Masia Nazareth azalaki levé le 3 wana autour ya piscine Apocalypse 22 Yesu Masia Nazareth totombola qui est ezalaki important peuple de Dieu bayaki tozana kondima ete ndenge bayaki eza tendenge ezaki bazongelaki parce que Yesu Masia Nazareth azalaki remboursé. OK. Nakena nunangambo ya Yves Pan tobeta solo par rapport à l'activité wana c'est 3e anniversaire ya centre évangélique de la foi en Christ lingomba oyo et kamba miepa ya pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi bisiko sambelaka et puis sorti ya album nayo Yves Pan mitunomboka. Voilà maman Esther Yembe bandeko bazota la biso bangi ba d'abord pourquoi titre Attends le cri de mon cœur et bana nzambe ba ki wana sentiment nous a na ngo le jour où qui sorti officiel comme rêve et comme réalité sentiment ni oyo zaki na na piscine voilà Yves sentiment nanga ya liboso pona kolobake ezalaki te pona plaisir Yesu Masia Nazareth azora mutu dans le néant atomboli apesi valeur. Attends le cri de mon cœur ezanzembo moko je crois que déjà to les gars émission na bino ezalaki composé mais ezalaki inspiré par Yesu Masia Nazareth. Ngana kendaki juste na studio pour que na accompagner mon père spirituel papa Jean-Paul Mayata na séance moko azalaki nango pona bandeko mususu alors que nzamba yeko pesa inspiration Attends le cri de mon cœur. Attends le cri de mon cœur ngana yembaki kaka mais lokola Saint-Esprit akambaki mosali na ye selon parole ezaki yemba makina nzembo ngo soko mon père spirituel ayaki ko pesa kombo ya titre album Attends le cri de mon cœur parce que toyebi moto o ezaki azana pasi na kati ya motema na ye
ezaki azoganga epai ya nzambe azoyebisa nzambe ayoka kolela profondeur ya motema na ye yango moni ke maloba oyo ezaki elobamaki na nzembo wana eza kolela ya ndeko moko oyo ezaki awumeli na pasi eleki mingi awumeli na pasi ntango molai alors azoyebisaka yesu masiya ya nazareth yoka kolela ya motema nanga au plus profond ya ye ayebisi nzambe ke nga moko nakoki te yo yoka kaka kolela yoka kaka asuki akomi na suki alobi non yoka kaka libondeli ya motema na ngai yango titre ya nzembo wana attend le cri de mon cœur. Voilà, par rapport au sentiment, je ne crois pas qu'il y aurait rêve comme réalité, disque bimi, voilà, Nzambe Belé va répondre. Voilà. Batou, ezalaki inattendu parce que tu s'attendais qu'il n'en ait. Voilà. Tant que ngonga Nzambe et kokaka na vie à moto, à force que l'oroté. Parce que la Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Tokana kite ke un jour tokai ko sala parcours moko malgré les kabo ya koyemba nzamba tsaki kati na biso mais na nzela ya mosali na ye nzamba sali ke na se ya makolo ya papa nanga to sala concert musique et betam alors nazala ki vraiment une expression moko ya joie ya komona que nga oyo nazala ki inutile ezala na lolenge nyonso mais Yesu masiya Nazareth sali ngolu Nathalie plein ya bato ndenge bayaki vraiment papa Yves vraiment attend le cri de mon cœur tozo bapel bato bazo benga par-ci par-là parce que na ekoti na internet te bato bazo benga bazo tourner yango vraiment pour la relaxer que biso moko na capacité na biso to ko sala eloko te makambo bongo ezaka Yesu masiya Nazareth nde moto akosala. Merci Gloire. Kolandayo, merci Yves Pan. Kolandayo lobi yo ozaki nitul, tu ne t'attendais pas à ça au mon abandé ko belé ba yim kolowana mais pendant que na yoka benze mnomo ko yemba gobi nazanga kitina tokoza moi kapela kaka po opesinga tina nakomi mosalina yo Yesu pesinga tina nakomi moninga na yo ona nyonso sali na bomoi nanga nga nabosana te naza reconnaissant na nyonso sali na libota nanga ngai na wanga na te Yesu yuza malamu voilà pour ça plaquer l'eau voix mais n'a pas grippe les autres donc ça n'a moyen à yembeza te mais chose étonnante une émission na ça qui na yo de la foi musique tant que cette émission aussi ngai bato baya makambo minene ko salama et puis bato boya ebele na tuna kio wana ezaka kondima to pe ozo saka appel bato baya. Oui, nous là qui effectivement bah tu peux un peu nous parler que aux amis n'a condima déjà qui m'a cambango et les kabongo. Papa Ravi. Ah, tous la canasi le gars moto le bana chef c'est moi mayela le bana le quoi tata nani. Papa nanga moto konzima ya papa nanga nga kangama na nzamba mayata lo lenge rita kangama ki na nzamba naongo. Tomona ke sika oyo ezaki mutu omona ke place ane simba te biso tozomona na sima ya ngomba tozondima ke ko simba tozali na ronzima parce que nzamba apesaka provision apesaka vision apesaka na provision tozalaki sûr tobanda ko compter kana Yesu masiya Nazareth na mutu mususu te to contaki te parce que naza na voix tozo préparer encore bien parce que na effet to préparer tozaki ta presque 3 semaines le 6 novembre wana tozaki 3 semaines ya préparation. Biso moko déjà tozali na kondima yebi seki okutu banzembo eza na studio mais si la gité mais déjà que sorti officiel que toi ba maboma kasi na Yesu masiya Nazareth ezalaki totaki kaka Yesu masiya Nazareth ne preuve asala ko ya nini parce que biso tona tsoka bansi so luka bomemisa Yesu ngam so yo aussi na enregistrement na ote kasi Yesu nga chai kondima pa na yo siko toyebaki ke elongo na Yesu masiya Nazareth tolobaki ratarate ya soka bandi likambo romana onga tina suka parce que aoki jamais kotonga ndako moko batonga komi na suka stoppé non faut achever asuka. Merci beaucoup nzambe oyo abandaka likambo akendaka na yango tina suka Jésus-Christ Nazareth
nzambe oyo tosalelaka nzambe oyo tobondelaka junior Mwewabu mituna mboka. Merci beaucoup ma Esther, merci à papa Rabi Mavinga. Je crois que et ça là on a bien sûr Naza vraiment en face na yo. Maman Esther Naza na moi ba question ya curiosité. Première question ça bino bana ya CFC. Donc bano bosambi la repas pasteur Jean-Paul Mayata. Le lot au mona batu bako loba na ba on likambo lobika au nom de Jésus. Mais pourquoi bino bo memaka tina suka Jésus Christ de Nazareth? Papa Junior et ça là Jésus. Tout le monde a Jésus-Christ. Mais biso to yebi ke nzambo biso do nzimela. To benga ke Yesu Masia Nazareth. Parce qu'il est le véritable Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bamsous ba komi ko se masquer na kombo ya Jésus, a kotanga Jésus. Quel Jésus? Tout le monde a papa boti mo na pese kombo Jésus. Voilà kuna Jésus to ka ba Jésus basé belé. Mais biso to yebi Jésus o ya so le vrai Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yega ande muto akufa ki ne kulusu, agara que tout est accompli. C'est lui le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Le ressuscité. Question msusu ezali et pasteur Nabiso, Maman Esther. Journée wane le kaki, to mona ki na affiche wotsaki invitation ba invité ba ozala, frère Moïse Matuta, to moni Patrice Moubia, ils étaient tellement nombreux. Mais on a comme l'impression, frère Moïse Matuta, parce que ngala benga kaya déjà li passe à pasteur Jean-Paul Mayata. Écoute, azapé bon frère pasteur Jean-Paul Mayata. Écoute, venema to benge brisque akoya nae. Na évité au portail choix na on a batouana. Est-ce que baya qui pété? Quelles sont des relations au bozana ngona batouana parce que ba maman lor bazana bango ba Josendi tabaza ba frère Atoms mais yo ça les sélection mais ba décevoir yo ba épété relation intermeni bozana ngo entre on a bango comment le coffre aussi papa Moïse Matuta mon papa il est aussi mon grand frère je l'aime tant na PCMbo de Sigazali. Oui, ça s'appelle Maman Jémi. Maman Jémi, mamie, vraiment beaucoup de salutations. Bon, papa Junior, tu es bien qui s'abatou. Tu es bien qui papa Thomas le Kofé, papa Patrice Mbia et puis papa Moïse Matuta. Papa Patrice Mbia c'est ce qu'ils ont parce qu'il a quitté et tomba qui que jour où il fallait qu'Azala, Azala qui déjà l'engamba Braza. Et ça là qui contre-temps, a bien qui vraiment c'est ce qu'ils ont qui. A baka ko ça l'effort à tant arrêter à comme. Mais tant et permettait qui était papa Thomas le Kofé tozala qui na ye être commis prêt pour tout ça la concert ba bengi azongi lisusu papa Moïse tozala qui na ye azala qui wana bande tisu na tozala na papa Moïse nzambe ye mo wa yebi le pourquoi ça qui permettait qui peut-être baza l'empêcher bango basala qui na volonté na bango biso ba to proposer qui mais ya suka lilo basuka ezala ke pa Yesu Masia Nazareth. Est-ce que ba traita ki ote ko za jeune talent ba moni ke bon ata ba epé tozo PZT toyembaki na bango na studio tozalaki na bango baza vraiment ba papa bazo soutenir biso ata soki eza bazalaki na concert te na ba conseil na nyonso baza wana ba soutenir biso baza toujours wana pembeni na biso eza pona bongo te bango kutu baza na baza ko encourager lokola leki lokola mwana na bango pour que musala ya Nzambe kende liboso. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, tu repères mon mouketo kaloembo ya Maman Esther Yembe na signalé biso que DVD topé CD ya Maman Esther Yembe eza déjà na marché. Attends les cris de mon cœur, baloembo kitoko eza na kati. Baloembo oyo kote sarabato na profondeur ya prière baloembo oyo etal sarabato ki Yesu Masia Nazareth ya Nzambe bosomba yango boleka na centre évangélique de la foi en Christ bokozwa yango ezoteka mawana bongo sikoyo tokolanda loyembo moko oyo Gauthier Kele ako proposer biso bongo tokozonga sima loyembo wana tolandi.
otalisa biso nzela tokoki kolonga bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpo na biso Jésus de Nazareth. Otalisanga nzela elonga okilekamwa. Alleluya. Rakabasaka baboshe yekamana ya baba boshe Jésus. Alleluya. Na okimela wapi batonga bachola yoza nzambo okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa nayebi okolongwa na ngaite okotikanga soki mokete mosantu je crois ça. La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Soko pasi sokoliwa Car il est écrit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui crée le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yote. Tango malade matimi nganga ba condamné Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Tomboli opesi tina. Le Dieu de ma foi c'est toi Jésus. Alléluia. Tina kolanda yo na binanga. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki lokoya. Voilà, merci beaucoup à Gauthier Kele. Et là, j'ai dit merci à David Kibanza Makasi Mingi. Merci Panabino Pona Loembo Wana. Attends les cris de mon cœur. Je pense que c'est Pélicibino. Dimbo à chaque fois, Wabeta Kango et Touchakangai. Pour ça, on a une prière. Mais si on a banni peu prière, notre émission aussi la psychoté. Toko Bana émission. Attends les cris de mon cœur. Une très belle chanson. Na quand il émission Mobosa Gana Yves Pan. Atunio. Après Nzembo Oyo. Est-ce que Banzembo Moussou ezali? Au répondant, Banzembo Moussou ezali, gloire à Dieu. Tout le monde Banzembo wana mena kati. Au sali ba featuring pe na ba yaya. Au sali na papa Thomas Lokofe, papa Patrice Moubia. Ndenge junior lobai ba mama Laure Baza, ba mama Godé, ou bien ba mama Teka ba papa Poninho. Bon, ba mama Laure, mama Godé, ba mama Nadège Baza tellement évelé. Baza ba mama nga, baza ba yeni nanga, baza Bayaya, baza supérieur, mais vraiment. Et ça que quand il permet de quitter peut-être tout le monde tout le bango. Mais papa Thomas Lokofe, papa Patrice Mbé, papa Moïse Matuta, baza ndebaloba ba camarade ya papa. Tellement que baza la mingi na papa, yango moni ki occasion pesa maki baluki non to soutenir eloko ya mwana na biso. Œuvre ya mwana na biso yango moni bazalaki un peu dispo mais soki eza nzambe apesi occasion mama Godé je l'aime tant na ba concert na yo tobeta na échangeur nazalaki mama Laure ba mama Nadège bango nyonso wana ba yaya ba mama bango nyonso soki eza occasion pesa mi ya koyemba na bango tokoboya te toza wana soki nzambe atie na motema non toyemba na mama Nadège tokei tosolo na mama Nadège soki eza ke nzambe moto alobi yango akodisposer ba moyen nyonso tokoyemba. Na bon bala mama Godé ce qui nous a disposé toko attend les cris de mon cœur to banata na nzembo bon to kota banzembo mususu après parce que parti moko mkomsu to tala na TV na ndeko moko papa papier dimbo to tani nzembo na côté mozembo lobi na lingaka yo koleka mobali na ngai atali ngai ali moi moi ça comme ko bebise mala taka mutabebi saga nalinga koko leka mobali na nga nalinga koko leka bano kopesa nga tango yo moko yembaki yango c'est vrai lobi ezaki ozaki animé na Saint-Esprit et quelque part okanisaki to bite na modifier pe mwa ndambo non papa Rabi Bible lobi na Romain nini
to nani akoki kokabola nga na bolingo ya Yesu Masiya Nazareth na lola libale kozala te papa Rabi Yesu akoya akofuta moto na moto kolandisa na misala na ya salaki ngana mobali na nga toza 1 + 1 = 1 eza ana mabele na lola moto na moto ko rendre compte c'est important na yebisa mobali na nga liloba ya Nzambe ye pa yebisa nga liloba ya Nzambe esengo kozala soki eza biso mibale tokutani kuna mais so eza ke biso mobale moko aza na bonne voix moko aza na bonne voix te mokolo Yesu akoya akobika te na sali na ngai parce que toza déjà na temps ya ngolu nalingaka vraiment Nzambe koleka mobali na nga parce que un jour mobali ako décevoir ngai ye moko paloka parti wana bien sûr que oui papa Kupula Anderson apesi mbote bisigazali aloba pe lo de parti wana ayebisanga ye utayebisanga biya linga ye il faut vraiment kolinga ye de tout ton cœur ezala te koloba na monoko faut utapenda au plus profond de toi oyebisi penda Nzambe ke na linga ka koleka mobali na nga ayebisanga moninga na mutu na okina nga changer naza mutu mais Yesu Masiya Nazareth a changer kate aza lolenge moko lelo lobi libela na libela bakoko na biso azala Nzambe na bango tokoli tokuti bana na biso aza toujours Nzambe akosa ne mutu te mobala kokoso mais Yesu Masiya Nazareth tolinga Nzambe tolinga Yesu Masiya koleka baboti na biso koleka bana na biso koleka basi na biso to pe mibali na biso tolinga Nzambe ndenge wana elobi Maman Esther Yembe Yves Pan. Voilà, donc en tout cas Bandeko Valentin Loyembo attend le cri de mon cœur religieusement c'est Peli Makasi et première question là par rapport à Loyembo et puis il y avait une activité oyo Moshe Nzambe benga kiyo nde Loyembo anebima alors tout le monde Loyembo mususu oza malamu source et inspiration wana ezali kaka oyo pasteur de la foi mateya na ye nde sali ke nzembo wana oza malamu bima aussi deuxième question par rapport ya musique religieuse ya lelo tu remarqué batmo préféré mingi ba cantique populaire qui est musique religieuse parce que bandeko belé ba koti ba loge ba simbi ba kisi batu ba azazu na confiance ya musique oyo biso to yeba kité ya Nzambe. N'habitez sur vous répondre par rapport à la question. Merci papa Yves. Et là, on a aussi que la première question par rapport voilà. Aux malamu, moko, le rôle à Eyan. Voilà. Attends le cri de mon cœur. Tu as une supplication. Tu as que lamenter le besoin Yesu Masiya Nazareth. Ayoka, pas ya motema. Ya kolela ya mama moko ezaki asali mikolo ebele bane ebele na kati ya pasi azozwa mwana te azoyebisa Nzambe yoka pasi ya motema na nga papa moko awumeli baton ebele azoka mosala te abi yoka kolela attends le cri de mon cœur sikoyo Nzambe asali ye ngolu Yesu Masiya Nazareth azwi mwana na mwana na ye atomboli alobi merci parce que oyoki losambo na nga oza malamu oza tellement malamu mpo na nga parce que tozalaki na kolela soki eza soki kolela te tokomi soki kotombola le seul unique grand vainqueur de Golgotha à cause ya bolamu na ye asaleli biso titre oza malamu eza kaka réponse et attend le cri de mon cœur oyebisi Nzambe aza malamu. La deuxième question c'est absolument bien oza malamu en acapella ça peut nous aider en acapella comme ça bandeko ba comprendre par na kati ya basinga koloyo kangolinga ye libulu ya masumu Jésus-Christ de Nazareth obimesinga na makila na yo ya talo osukulinga nakomi peto ngayo yango lelo nazoyembela yo nzembo ya bolingo euti na motima na nga Poyo salelinga elekia minge na kokite solo kobomba yango oyo salelanga elekia minge ngana kobomba te tikana penza sango bravo voilà vraiment ça c'est bien talaka ke mutu mo baumeli ne combattant ngomola ya leli lokwaka na Bible asimbi Samuel na ye abina obomba te nakenda tena CFC na Kodef na panza sangwa Nzamba mayata apesinga mwana
nazangaki visa apesinga visa tika na kende na panza sango na bomba te nazangaki tina place musuna lo nazangaki tina na mokili oyo upesinga tina solo nazangaki valere na miso bato pona yo nakomi na valere nga upesinga tina nakomi mosali na papa Yves mutako pesa mututine zaka Yesu Masia Nazareth. En tout cas, on va continuer à féliciter. Et deuxième question pour ceux de l'anima mesta no yemba voilà. Deuxième question. En tout cas, ba chrétien bien bada au CP là. Ah ça c'est bien. Deuxième question. Deuxième question, papa. Par rapport à ndeko ba préféré mingi ba chanson oyo to bien populaire, cantique populaire oyo ba vraiment préféré par rapport à chanson religieuse de lo ba vraiment ko se retirer nango ba sene nzambe belé ba mina ko le belé ba komi bo cultiste banganga ba simba Greek. Papa Yves. Oui na maman mabé disons. Oui na maman mabé o terrain da maman mabé. Oui baby sibiso. Na tango ya suka ya na nzembo moko toyembi ba Kristo bola mukana pondi bilembo ya suka ezomona maloba na Yesu yango ekoma okokisa mokili comme déjà na suka déjà eloko moko te Bible bombela biso et prévenant déjà biso déjà bien avant que na mikolo suka tokomona makambo bato bakotika ba chemin ya malamu bakoluka oyo ya mabe. Alors, c'est à nous de choisir. Nous avons bâti le biso chemin à malamu pe à mabe. Ce que vous préférez. Namoni ni moko bâti na Facebook bakomi masanga basombaka. Nini bazo somba bâti ba biloko belo ezaki basombaka. Mais église okende église ba pesa mbongo te. Vie éternelle ba oteka ngote. Ce que vous préférez que ne ko somba ko mobo ya ko somba olia zeloko efele. Alors nous sommes tous les monde ezala on bilembo suka biso bayembi biso bana na nzambe avant nous ana moyembi za mwana na nzambe koyembe saka likabo oyo ezaki nzamba tekati na alors ce que ezaki yo monike okende koluka ekelamu na place ya yemoko mokele c'est que sali no musala punda il faut zonga pa na yemoko moto ezaki abengaki yo apesi yo vision apesi yo na provision comment on a une insécurité le bosso Yesu Masia Nazareth okomi koluka minute moko ya mukie plaisir moko ya quelques minutes ezaki ekomema nulle part ozangi bukonza likolo ya ba sentiment ba plaisir ba miette ezaki ezokwe si on a ba chrétien ba bungi monzela ya koboya musique religieuse oui ça bango nini vraiment bien aimé dans le Seigneur Yesu Masia Nazareth akufaki na ngomba ekulusu na Golgotha maboko na ezaki ya kufungwa il a payé un prix un grand prix pour que ngana yo ozaki ozolandanga ozala sauver eza na nzembo mo ba papa pulo ba bayembaki ba Kristo boya to lela bingambe bakwe ba héros sont tombés nazo zongisa kaka yo ozaki déjà kwei à cause ba biloko moko bo moni fertilité obandi kolanda fertilité Yesu Masia Nazareth azana posa na yo parce que zonga kati na ye zonga epa na ye yepa ko zonga epa na yo kanisa bisika oyo kweyaki laso yo kweyaki mizongisa ezana nutar te Yesu Masia Nazareth azana posa na yo yaya ngolu na ministre ezana ngo permanent tozo mona yango mais mokolo wana okolela ozala yo moko liboso ya Yesu Masia Nazareth pona ko rendre compte ya makambo nyonso ezaki osalela ki peut-être okokosa biso mais na likolo ezala na toiture te ezaki kangaka nzamba mona na biso nyonso tosalaka amona kazana contrôle na nyonso. Merci, bien répondu. Bien répondu. C'est bon, Junior Moyo Wabou. Merci beaucoup encore une fois de plus, ma sœur Esther. Vraiment, tu chantes bien. On a félicité. Mais sauf que ça question moi la curiosité encore une fois de plus. Est-ce que question curiosité pourtant on le baona, pourtant on zoyemba na landele de près. Alobi lo moko alobi nzembo oya sala kiliboso on attend le cri de mon cœur. Les alaki pendant que le pasteur de la foi prêchait. Mais yebisa biso, est-ce que la musique chrétienne improvisation peut ezana esika tondengeni? Parce que yo lobi Saint-Esprit. Mais na art bazobengango improvisation. Eza ba improvisation te ou beza vraiment Saint-Esprit.
Il y a biso attend le cri de mon cœur, ils ont improvisation, mais ils ont inspiration. Ça veut dire que Outaki et pas Yesu Massi à Nazareth. Parce que différence entre improvisation, topé inspiration, na évangile. Improvisation, le roi ndé na vandi boé. Papa Junior a eu singa, ma master, mélodie en gros bêta. Est-ce que vous improviser le moro bona ma yele na moro abo moto? Peut-être la connaissance c'est ça qui na ça dans la musique. Donc directement ko kota na gamme, nzembo pe rythme moko zo kende na improviser na yembe. Mais inspiration c'est loko yo moko to s'attendre na ngote. Mais ça vient directement de Dieu. Yesu Massi à Nazareth yende mutape sur. Yo ça le loko lo bateau, ça le quoi ka instrument ya pamba. A sepeli ka ke oza la canal. Le roi a régé des eaux. Yo ça no ka tio aux yeux pas naie pour transmettre pas peuple de Dieu. Est-ce que Dieu peut t'inspirer au-delà de l'évangile, ce qui est écrit? Nzambe a aucun jamais qu'on se contredire. Évangile, la parole, c'est lui-même Dieu. L'inspiration est plus que les Écritures. Réaction par rapport à ça au Lobani. Ils ont dépendre selon Mutuna Mutu. Selon l'inspiration, il y a Mutuna Ndenge Yesu Massi à Nazareth azo pese la. C'est que selon Papa Lifoko, inspiration est que Nzamba pesa qui est à mona qui est plus fort selon les Écritures. Mais on a yebi nyoso koleka. Okolo batezaka lilo bankolo. Prophétie à solo lilo bankolo. Alobi jomsu na émission alobi musique chrétienne et c'est kufinango, kufanango. Selon frère Patrice Moubiaï, je crois les États-Unis avaya dernièrement va que Brazzaville na zaine pe na kipwanza. Alobi musique chrétienne et c'est kufanango. Bato bazoya na sima babomi musique boye. Donc yondengo ye na musique. Oye étant cop. Soko oye étant cop. Na oye biso déjà que c'est kufanango. To oye intérêt na ezani na musique chrétienne. Et puis quand on a comme maman pasteur, maman apôtre. Et puis comme il a boé, moyembi après pasteur prophète. Lelo évangile, batu bakomi côté que évangile. Ba musicien auparavant ils allaient qui baza komi kotisa, hein, koluka nzambe pour que nzambe puisse inspiration mais lelo ils allaient ali souter. To koma mingi kwa viser mbongo, ba musicien oza que plupart bakoma mingi kwa viser mbongo au lieu ya koluka ya kovanda na liloba Yesu. Debi na ba pesa la lokola. Papa Junior alors avancer oui. Et sengara na vie ba faux na ba vrai bazala. So que ça que faux ezate vrai pe ozalate. Mais biso tozo luka na ngola Yesu Massi à Nazareth to kita. To yebi ke malgré ba misusu ba komi ko luka mbongo na place ya Nzambe mais za na ba misusu ezaka ke batikali na se ya makola Yesu Massi à Nazareth ba luka pe ka mbongo te. Baza toujours kaka na poste ya mafuta oyoka soki ezaka yembo sentir ke azo yemba toujours autikala toujours na hauteur na présence ka Yesu Massi à Nazareth. Na osinga pa rabi question asuka. Yasuka émission insolite. Des questions na ngai po na zong selo police a débat. Yo aussi ici na yo biso ko ni émission na Yves. Ezaka question pour zo récupérer parole pe sa peine de kokuna. Ma besté. Lelo élévation koya. Parce que tout le monde a pasteur de la foi, il se donne de la peine pour que à promouvoir yo. Ensemble la communauté Mobimba, il y a KDC et aussi CFC. Ma mère c'est les lois que l'élévation est comme le quoi ba maman godé comme le quoi ba sœur lombongo. So qui batu ba ekoyebisa yo ke c'est na niveau oyo komi nango okosambela na église ya mutu amabokete. Réaction na yo ezala ni mutu à théâtre. Ah Papa Junior. Ah, n'attends le cri de mon cœur na yemba. Natika yo na kende wapi zamba bomoi. Libanda na yo kufa zambe na ngayo. Libanda na yo ezali libebi Yesu nana nga longola nga liboso Yesu Massi à Nazareth. Na mona Yesu te na lo ba pasteur de la foi. Na lo ba Yesu te. Papa aza papa nanga. Naza ko assurer na peuple de Dieu. Na yebite peut-être ezala voyage ou eloko moko bo quelconque. Na longona CFC on a ki wapi papa nanga. Non ki wapi nde na zabo. Na CFC to sala na maite, mafuta te eloko te. So ko batongo ya po ba musicien bazala soki église est blâmée, sto mo kambia blâmé à se prendre déjà au dessus. Papa Junior, on a sûr que nde to zabo to so blâme fait.
Vous êtes sûr? Non, succès était. Ah, Papa Junior. Naïebiti. Tout ça, mais je ne crois pas. Mon colongo, au monde peut être arrivé. Donc, c'est mission. Zamba Lola Sunga. Merci beaucoup. Zamba Lola Sunga. On a ndeko. Quel est azo préparé l'épisode extrême sur l'Oyembo na tuna moko ma mester siko yo saka ndenso ba yemba pe na yo faut ba luka nani pour bazwa mutenga sa fitting na yo to ngi a produire yo non numéro ezali o ezaki boki ko na contact na mama Esther Yembe toza na bureau toza na bandeko ezaki to travailler na bango ensemble. Ok, quoi, on a de la fatigue, vous bête, beaucoup de bien habitué, ça ne pose pas un problème. Vous avez des exigences. Vous avez des exigences. Lingomba mususu, na activité. Quand on a la lingomba mususu, tout ça la musique était parce que tout ça la coffret, tout ça kaka na sepse non. Nzambe RAPC vision, peut ça na provision, c'est que ce que la kabiso moto, après na besoin peuple de Dieu, ba yo kayango. Mais to kende na n'importe quelle église. Est-ce que vous pouvez invitation? Il faut y pas pasteur, nangé pas papa nanga, tout de suite en prière. Ce qui nous a boy, mais ce qui nous dit, tu as aussi la si Dieu le fait, je le fais. Ma mère Yembe, le lobby sur la Moïse Matuta, to kota pekaka, na le sola Moïse Matuta, oyo apparainé yo na album na oya liboso. Moïse Matuta apparaît en tant que Kulutu, en tant que papa, to robeta le sola Moïse Matuta non c'est pas tout landa. Parti wana na concert ndenge ezalaki et babondela ipo na yo Moïse Matuta pa zwaki liloba bon tozonga tokoba biso na biso suivant otomboliye na misabangu na nae yawe opesanga mokongo teo okangelanga motema teo nazana posana yo Koronanga zwaka moto pambale otombolie na misabango nanae awe kopesanga mokongo pardon kokangelanga motema teo yesu nanga nazana posana yo ozwaka moto ozwaka moto pambale otombolie na misabanguna na ye awe olonanga kopesanga mokongo teo kokangelanga motema teo nazana posa na yo olonanga. Jésus merci. Robosaya bakorobose ibashara basondoro ya bashe. Seigneur, tu m'as dit, mutumoko to simba bonganzela. Mutumoko te yo mema komate. Mutumoko to linga kiko bimisa bakunda ye na mutu mosusu. Mutumoko to linga kiko tombola Yesu bakitisa ye na bato. Ozwaka moto na se nzambe. Kolo alokotanga na simanda konkolo. Donc ozwaki David nkolo na public ya ba meme ya pamba nzambe. À cause de l'okotsaki katikata yo kotsena ndaka bakonzi. Seigneur, tu m'as dit que le transfert de grâce est une réalité nzambe. Abungisa leki nkolo Yesu Christ na bomotra ko komona yete père. Mais yo sepelo zong silanga leki au père de gloire. Wazo sala même sala na ngai nzambe. En qualité ya mosala na yo na pakola nzambe ko tepa na yo. Nzambo ya koti sanga na mitema na bana na bato nzambe. Oyo kotsanga na bandako ya bato, na ba chambre ya bato, na ba avion ya bato. Okotsanga na ba voiture ya bato, okotsanga na ba téléphone ya bato, okotisanga na ba vie ya bato. Kaka nzambo ya kotisanga ya partir poko alo nazo communiquer eloko nzamba pesa ngai. Ekota na vina yo, nalobi 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 ekota na vina yo. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Obenga nzambe na bomo na 14 ans. Opesinga mapapu na pumba bipa nyos. Ambassade moko te epimelanga visa Yesu. Père, lokola mosali Yesu na ye liboso na yo ko déclarer que le grâce au pesanga nzambe ekota na vie ya yembe. Ekota na vie ya yembe Yesu. Ekota na vie ya yembe Yesu. Ayemba mokile kama yawe. Abimisa blabla ko sala succès na sena moyo. Nzambe pesa yema papu a partir à poko lelo nzambe. Akati sabi sobe.
akatisa bibale akatisa ba frontière nzambe continent nyonso nga na koma leka onga na koma ona sena moyo pesinga 4 continents nzambe na bomo ikolo bakisela 5e continent nzambe nzambe bisika oyo tata na ya koma te ya koma bisika mama na koma te ya koma bisika baya ba koma te ya koma nazo déclarer salema na koma Yesu wa Nazareth Orobo shayaba heri kurobodo shika ya baba eka sanka na mako nazo déclarer kotika fidèle na pasteur na ye nazala rebelle te nazo communiquer mko rebelle te Jésus nazala motomboki te akotikala kozala motombiki te o raba sheke da baba na pengwa te akotikala kopengwa te Yesu akoyemba ba heresi na banzembo te akoyemba makambo ezalaka na kati ya Bible akomalibanda Bible te nazo déclarer salema au nom puissant de Jésus de Nazareth robo she karabashe da bako Zambo ya comme sanga la flèche Bible le bête voici les fils sont comme des flèches dans les carquois des guerriers Zambo ya lancer yo lelo muto kanga yo azate oko atteindre cible na yo oko mata muto ko pekiso azate oko zo sika na yo au milieu des artistes mboka oyo bakotanga kombo ma drapeau ya Congo bipa nyonso tunazo déclarer ndenge tozo beta maboko zo sale mabeto zo approuver yango in the name of Jesus Christ nazo déclarer salema eish ho saya ba koroborse ya baba, je te déclare béni. Mon salut est les sali botananga et petongela ngabandako. Et salé manavina yo. Mon salut est tambu sangalonga makolo pesanga mituka. Et salé manavina yo. Mon salut écoute sanga na bato ba président mboka oyo na beta ma sale nyonso to salé manavina yo. Na bisiko yo mutuna na komate bazela ba fiche tiama ba pano tiama parce que yo zoya. Reba saka na ba horobose. Je les déclare artistiquement aux ala au point. Penzamba fongola entendement spirituel na yo inspiration epesama. Yema na profondeur sokoleni o yembi batuba lela. Batuba kota na mozindo na nzambe, batuba adorer, batuba luka nzamba kosa banzembo na yo. O esalamela yo. En combo na Yesu à Nazareth na bonde libongo. Qui tout soit fait en puissant de Jésus Nazareth. Voilà, au moni ndenge nini elekaki ezaki bongo le 6 novembre. Autour de la piscine, il y a Apocalypse 22 est sorti, il y a l'album Attends le cri de mon cœur et puis 3e anniversaire, il y a Centre évangélique de la foi en Christ, il y a Mbalo fait le Kaimbewan, na loyemboka na mabina. C'est très bien, mais Moïse m'a tout appareillé. Moïse m'a tout grand, à Sali, à Europe, à Amérique, à Afrique, à Tamil Bambo Kebele, à Biyo Kinde. Musika ba pays où il y a komate yo kinde. Tant d'abord bazo c'est le prière wana et ezaki au salon ndengeni. Maman, ezalaki ponanga journée moko exceptionnelle papa Rabi parce que comme on a basali na nzambe bazo ko sopa mafuta likolo ya vie nanga vraiment ezalaki vraiment malamu vraiment nzambe bazo ki lokumu papa Moïse eraye alobi ke to sala plus que ye na yemba plus que ye na kende bisiko ya komate bible lobi ke nzambe azalaka sima maloba basali na ye po akopisa ezali pamboli ezaki ba pambola kinga na ndima kiango esala maka ndenge nzambe ndenge ataki maloba na munoko basali na ye apo boyembi na Moïse matuta bien sûr toyembaki na tilo motima na lingango tellement mingi ezalaka chanson moko ezaki na préféraka yango tellement trop tobinaki toyembaki vraiment papa zalaki wana papa Moïse matuta esala vraiment sengo makasi ambiance ezalaki tellement total ezalaki vraiment bien. Alors, je sais que très prochainement, vous avez exclusivité, il y a mettons, intégralité, il y a concert Wana de la Foi TV, et puis dans la chaîne partenaire, on a vu ça sur Webi, et vous les gars, et ça, moi bien mingi, et toi qui m'allez, masuka, ils sont à Lelo, pour ça, tout ça 20 minutes. Le réalisateur n'a pas de la kuna il pas na ya linga ko l'exata 2 minutes té tout ni mutuna tout ça là tout ça donc voilà par rapport à musique aux sala lelo aux projecter nini na musala no oyo sala aussi bana nzambe bazwa loyembo baloyembo oyo disque oyo kitoko na ba édition nini na ba plateforme nini aussi baso mango na titidi nini. Vraiment, souci na biso eza que nzamba sala biso ngolu toza la canal eza que to apporter mai ya bomo na bandako peuple de Dieu nyonso bana na nzambe nyonso vraiment toza la kaka instrument ya pamba eza que Yesu Masia Nazareth a ko utiliser
ba CD na biso soki eza que bato baza na besoin ya kozwa ngo bakoki kozwa ba DVD ba CD eza na de la foi TV puis na centre évangélique de l'enfant en Christ na CFC nde bisika bandeko bakoki kosomba to kozwa ba CD. Merci. Merci. Et Pan et Junior Moyo Wabu. Merci beaucoup, sœur Esther. Et ça, la dernière question. Les lots à Moembi. Lobby, est-ce que vous avez rassuré Bissoke? Comme à monter, parce que tous les gens les lots à Moembi, n'est qu'à un lobby avec frère Patrice Umbia, avec Cop et Koufi. Donc, il y a un peu que moi, tous les lots à Moembi, à parler sur don. Lobby est comme un ministère, mais ce qu'on tourne, pour que soit pas sango tout tourne à cas. Aïe biso que frère, donc ezaka ka eloko ya accompagner pour ministère et bima pour ministère ba botama nango. Akomi Jérémie, abeteli so histoire Jérémie. Donc c'est un peu ça yozo rassurer bisoni. Là on remarque na terrain que comme Koufi. Voilà. Kasi bilo aussi mal panzanteke, ote évangile lokola pasteur de la foi et lobby pe okoma na église na yo. Toyo kotika la kaka Roger Baka zolinga makambo te. Papa Junior merci. Soso qui Roger Baka to yamba Roger Baka au besoin réponse. Mais va comment va évangéliste va pasteur, va comment va prophète. Voilà. Soko simbi miko sa l'église au komote ya to yambelo Roger Baka. Amour. Papa Junior kolobaki kokoma mosali na nzambe na komi motei nde nazabo naza deja motei nazoteya na nzela ya loyembo nazoteya kokoma ezala te ke moto akomi quelque part kozala deja na ministère oyo eza ke nzambe apesa ye me ntango nango soki eza ke koki esengi ke abima ebandaki nao na miziki alekeli na nzela ya miziki me nzambe ayebi ke na kati na ye aza tozwa nao exemple nao ya pasteur na nga moko père spirituel na nga azalaki déjà za na makambo ya nzambe mais ye moko tanda lobanga nde naza bona tika loza pasteur naza pasteur te naza kaka évangéliste na koteya bato kaka na nini mais on a s'appelé pasteur en église nanga jamais ando linga ngote yo kozala lokola nga kutu nde naza bona désirate te qu'un jour na telema na bandi koteya bato soki ndenge nini na souhait nanga moko na préférant ngote mais soki ezaki nzambe atenga singa na kingo abengi ngai bisengo ozala motei na boya yango ndenge jamais n'a créé bon eza musala bato nzambe biso pasteur na biso abi bandimi bazala ba marchandise te pour tie église comme les gablo non église eza les gablo te ozoyemba pa obando te ya obando ko isabato dans le bi recevoir bato bakwe eza ponner ndo mona pas pasteur de la foi oh nyonso eza ya nzoto opesa ya molimo eza ka molimo nde okosala yango. Merci Junior Moyo. Tout comme Nazo Manasuka, émission d'Alsa Lelo, Mamester Yembe, album Kitoko, Attends les cris de mon cœur, Banzembo Ebele, c'est vrai, tous les 8 ans, il y a Kolobe Banzembo Nyonsoa, je pense que prochainement, tu vas décortiquer sur Banzembo Moussou, Banzembo Kitoko, Zanga Yoka Yoka déjà, tout le monde a eu concert Kitoko, tout ce pays. Biso tozala invité et n'a déclaré à papa. L'invitation n'est pas tellement trop chargé l'invitation et ça na bureau. En fait, tous les nini album sous bientôt il y a une production ba concert, il y a ma mester mais tout bientôt il y a sorti le 6 novembre l'année prochaine. Non papa il y a 4 ans il y a CFC. Non papa Rabi, tous on a besoin que Nzambe a élargi ba espace, ba limite na biso. Ezala élargi. Tous on a besoin to kende na mokili mobimba to kende koyemba to teya na nzela ya loyemba. To panza sango na biso za to bomba te. To panza sango Yesu Masia Nazareth. Nzamba kosunga biso tous on a besoin nzamba pesa makoki. Tous on a na loboko moko papa zo makampe ko aider biso. Nzambe to na susa pesa biso makoki. Tozwa ba possibilité pour que permettre biso to makampe kota banzembo na biso na mo ba chant mususu pour la promotion pour que tout ça l'évangélisation partout à travers le monde, c'est un peu ça. Parabi faut tout dans ce cas un producteur azata le bien c'est tout un producteur que papa Junior centre évangélique toi produire ba conditions zanini et comment tu es manager na yamba téléphone tout ça en condition de papa Junior
so toza en condition te soki ezaki moto amonani ezaki eza na besoin de produit au biso toza wana sans problème. Abenga numéro nini? Plus 244 89 43 plus 243 plus 243 89 821 821 Bandela plus 243 89 821 821. Voilà, nous allons contacter Maman Esther Yembe Kupula Abenga na numéro wana kozwa etope obengi na ba numéro na biso affiché okozwa Maman Esther Yembe Kupula na Baksaya attend l'écrit de mon cœur. Kupula signifie Pangousa. C'est vrai? Pangousa. Namnoko namnona biso. Biso to aba juif. Bayuda Balou Bademulu Esther Yembe tokomi na soka so na sali oto c'est pas toujours moi liloba na yo par rapport à ba fan par rapport à na nzambe peuple de Dieu nyoso ba landa biso lelo. Topesi merci na biso nyoso papa Yves, papa Rabi, papa Junior, vraiment merci et pendant que ça qui plaisir pour na kokuta na bino lisusu. Na pesi merci na peuple de Dieu nyonso bana nyonso CFC bana nyonso Codef bana nyonso de la Foi TV à travers le monde. Na pesi un grand merci na mon père spirituel le pasteur Jean-Paul Mayata. Na pesi merci na koko nanga dokuta Miguel Yesi aza déjà awa auti Italie toza sûr que le mercredi tozala na ye. Na pesi merci na bandeko nyonso ozake bazoki occasion ya kolanda biso à travers le monde. L'équipe nyonso ya technique na moni papa Prince Mavuba sœur nanga Christelle na moni papa Peggy na moni papa yo pesa message papa Bodos Anderson vraiment na pesi bino merci na kombo na Yesu Masi à Nazareth message ozaki na okiko pesa bien aimé dans le Seigneur na ngika na yebisa yo mo Kristo na muka na pongi parce que bilembo ya suka ezomonana Yesu Masi à Nazareth azakoya Kristo tolamuka na pongi bilembo ya suka ezomonana maloba na Yesu ekomi okokisama mokili ekomi na suka ongonga ya Nzambe belemie Yesu Masi ya Nazareti azali koya awa na se kozwa bayenge bene pe afuta moto na moto lifuta misala na ye simbanga na loboko mokili oyo mabaku mingi soki otiki ngai yawe tata nakosuka wapi tolingi ete Yesu Masi ya Nazareth asimba kaka na loboko po soki ezaki atiki biso. Merci Maman Esther Yembe. Donc comme ma souka sur la biso. Remercier papa Nabiso, pasteur de la foi, papa Jean-Paul Mayata, l'espace Oyo, la chaîne Kitoko Salé Libiso de la foi TV. Na bande surtout semaine prochaine peut-être y voilà, semaine prochaine tous en ensemble et ça biso bien. Merci na bande sur Balandi Biso religieusement. Merci na Junior Mwewab, merci aussi à toi Rabi. Et donc, ma vie, ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa. Merci aussi à maman Esther. Les trios magiques. L'invitation. Les trios magiques. Les trios divines. Dans le l'équipe divine au moins. L'équipe divine au moins. N'est papa Yves Alobi. Merci à pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. C'est vraiment un homme de Dieu. On a un respect. Merci aussi à notre coco qui est à Kinshasa. Papa Dokuta Miguel Yessi, merci à mon papa aussi, pasteur André Timbambungu, la parole de vie limitée, la borne. Merci à notre sœur Esther, merci à Onyoso, Soutenaka Junior, Mwewa, Boatana 50 francs, Nasombata Savon, Nzambalola Apambola Bino. Semaine prochaine, Toyamba, pasteur de la foi. Merci beaucoup, merci. Et ouais, j'ai dit merci à l'équipe technique Naram Gimba, l'équipe technique Nabiso. Merci pas beaucoup Sanderson. Merci et pas Christelle Fundu. La caméra Raïs à quel reportage. Merci Ming et pas ya Peggy Tango. Bawila na bango. Merci et pas ya Coco Dema.
Coco Dema du ciel. Merci et pas à Prince Mavouba, Papa n'a pas vous dit. Merci et pas à chef à plateau, double brassard. Glody Gonda, ya Glody, double brassard. Merci et pas Emmanuel Kanta. Bien Manus Kanta, Mkemka Mati, Mkemka Betty Boakiti, merci pas Nayo. Na prise de son, tu as un ingénieur Trésor et puis ingénieur Aimé. Merci pas Nayo. Merci Mingi. Kuna tozo mona nepte na commentaire beaucoup menga makamninya. Alain Nzaya. Tonton nani? Tonton Bitubi Alain Nzaya. Merci et pas ya Gauthier Kele, balobi Gauthier Kele, merci pas Nayo, merci Mingi. Et pas ya David Kibanza Makasi Mingi. Très fort. Nazo aussi c'est la réalisation. Parce qu'on a zoté la moto à Zangi. Il y a deux merci et pas Nayo. Merci et pas ya Bogéry Mayata et merci. Et pas ya ingénieur Aimé Bouka, merci pas Nayo, merci na bande comme ça bazawa, ba kombo na ba on a invité. Merci pas ya Glody Photo, merci pas Nayo ya Glody Photo, merci et pas bande gonyo pour et okoma obwa ngade na zotala mutazanga te. Réalisation Tangi. Merci maman Michel Epolo, merci maman Odette de la foi, Mikolo Benga, va prière les okota de maman Odette, Kalate Ozomona et te présenter ma condoléance, ne sais pas maman Michel Epolo, te ko perdre de konaye, maman Nzamba réconforter aux âmes makasi. Ce qu'on appelle ça merci et pas réalisateur animé du Saint-Esprit. Il est un oiseau réalisé, mon thème mon lieu au centre oiseau sale amine ne katina ya ngozomona ata mutaza kitoko te abimi kitoko. Mutaza abimi très bien. Merci Panaye, papa Yaban Ebele, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Des retours merci. Sur scène. Des retours sur scène. Technicien Kala, DT à Kala. Abiem Tabo de la double brassard, il y a Glody. Merci Panayo, merci maman Esther. Kupula tozi ya concert mso bien absoluto ya. To aussi samson le yembo. Yo c'est pelandje muni. Attends les cris de mon cœur topé aux amalam. Les cris. Les cris de mon cœur. Côté Soukana, on a besoin de Zembo Saint-Esprit Simbaka une prédication à pasteur de la foi. Zembo Saint-Esprit Simbaka. Attends les cris de mon cœur aussi ça na biso. Oboye ezaga bien. To bando sambe na biso émission sili biso to konye ko sambe. Voilà. Allons-y. Attends les cris de mon cœur. Chers téléspectateurs, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Bonzambe pe misala. Merci. Makambele kila mayele nanga tango na danga kifana yo upese kabiano atanga imoko na sengi te Yesu tango na se santaka nazalaka condamné abandonné uyaka lukula tata upesi elikia emati lisusu nani aza lukula yo nani aza lokola yo Yesu yo ndozali ndeko na bolingo na nga masiya Yesu ndeko na bolingo na nga masiya nalingaka yo koleka baboti na ngai nalingaka yo koleka mobali na ngai oyebi nalela yo koleka bana yo kopesa nga Yesu natika yo pona nini yango namoni ntina te nakoki kotika yo masiya natika yo nakende wapi nzamba bomoi libanda na yo kufa nzambe na ngayo libanda na yo ezali libebi Yesu balongola yo te na bomoi na ngai noki te ngai yo nakobeba pambe kolongwa te pardon Yesu masiya na bomoi na ngai nakokufa pamba Yesu tikala libela na vi na ngai tikala libela na vi na ngai tikala libela na vi na ngai tikala libela
na vinanga Yesu umela libera na vinanga